Bienvenue encore de retour na Première Dame Look. Lilo na Première Dame Look, na ilibino maquillage mon boy vraiment y a pété hein moi maquillage mon boy vraiment na kindaki à la base y a jaune parce que na la TPJ pas jaune. Sapat nanga pesa ya jaune na manzaka nanga, c'est pourquoi je me suis dit na kende na maquillage mon boy vraiment na bimisa jaune boy pour mon na misu pour na repé ça nous toujours un goût so pour la ta jaune na été oyo vraiment hein jaune et que ça l'a bien sauté le maquillage vraiment en tout cas ngai wana na lamuka ki stress eleka ki makasi parce que tozaki na organisation comme un sourire et ça toujours important tozanga nyonso mais sourire tozanga te fond de temps nga na salelaki yango eza ya Maybelline Dream satin liquide numéro 60 caramel. Et l'inko batinde na la kisika numéro 60 boye mutu nyonso forcément za numéro 60 na la kisi combo soki osepeli na fond de temps oyo nde oluki vraiment numéro nini ekozala vraiment bien pour na poso na yo na oyo ezo concerné vraiment ndenge nini na bongisa makiki na nga boye vidéo eza live na kati ya Chanel na nga soko mona ngote oluki vraiment vidéo wana epesaka vraiment et puis ba technique ebele ndenge nini na sala boye nde nazalaki koyebisa bino au départ ezalaki mokomo ya stress parce que tosese manifestation mo na kati ya famille mwana ya grande sœur na nga bapresentaki une église alors tosala buffet mo boye biloko olia mpona bino nyonso tu eza na fin ya vidéo oyo mpe lelo vraiment dans un honneur ya kolakisa bino mama na nga parce que na fin ya vidéo bokomona ye vraiment bolandaka maquillage oyo ba produit nyonso na saleli yango oyo bandobima vraiment à la base tellement que na lataki elo moka jaune nazaki vraiment nde nayebisi no na stress et tout nalingaki maquillage nanga ezala vraiment pe trop te mais heureusement nazwaki toujours temps mpona ofilmer parce que nalinga ete semaine oyo bozala sans vidéo soki ozolata jaune tala natiaki manzaka na ngai eza ya jaune toujours naturel alors nalobai nasala maquillage moko ebimisa jaune yango nakende na palette oyo ya Revlon eza palette moko komona yango exotique 583 yango wana nasaleli bacouleur ebele na ndenge nazo expliquer boye bino mo bozotala po bakombo ezobima vous voyez ce que je suis en train de faire maquillage esalamaka bien en tout cas soki ozo mélanger bien ba couleur na yo et en plus na suka oyebi vraiment ko blend ba technique ndeni na tie ba couleur en tout cas vous pouvez aussi regarder eza vraiment facile mais jaune wana nde couleur maîtresse parce que na linga na bimisa jaune wana libanda na linga vraiment jaune wana ezala évident ezala obvious que mutu nyonso tanga otalanga azomona jaune wana vraiment donc yango na lobaki jaune wana ezosala bien parce que ezokende na concordance na manzaka nanga na ba accessoire nanga na jupe na sapato na sac vraiment yango na ngana mipesa moi couleur moko exotique hein boyebi karat biso to ba noir hein mo ba bilo moko efrapaka yango ebimisaka beauté na biso parce qu'avec Première Dame Look tozo kota torobando kota côté nyonso bango ba kota raté vraiment Première Dame Look azo kota partout na ba explication facile na ba explication pété nazo aider bino parce que peut-être mona maquillage mo pas mutu mususu mais aza prête ya opesa o ba technique na été azo bomba ya bima kaka bien o mona kaka été likamona bongai to boy Première Dame Look a pandi masolo. Voilà Première Dame Look a pandi masolo. Première Dame Look nde azo sala qui vraiment maman a comité star ya papa na kati ya ndako na pété parce que balobi na chaîne oyo awa kaka bilengi ndenge na lobaki avant différence ya maquillage ya bien na maquillage ya mabe eza soko net na tie ba couleur eza boy na minito soki na tiki boy en tout cas na kosala lisumu yango pona sala lisumu tena yo pese mili kanda il faut na mélanger bomoni soko mélanger ezo sala bien en plus na ko pangusa ba déchets nyonso kitaki parce que ba couleur yango ezaki un peu loose ezaki okoyela koyelanga na longoli yango na mwa lingette moka bien ya propre après na ye kozongisa fond de temps nanga avant na ya kobanda osala lisusu bamakambo mosusu wana nazosalela eza concealer numéro NW45 yango wana ezokota na se ya miso nanga mais nakoko tika yango kaka boye te soki natiki yango bon grande sœur nanga ya lolo akosilika il faut na blend yango na panza yango na raffiner na tailler na perfectionner parce que Première Dame Look azoluka perfectionner
perfection, ce qu'on perfectionner boy et qu'on permettre vraiment que elongina stand out, elongina mi loba, et loba au lieu que yo lobé là, quoi ça maquillage na yo et lobé là yo, ce que sali boy vraiment ataba kangi yo photo un flash et ko beta mais et ça la tiki ndenge bat musu to mon appé ma b o eza bien vraiment nazo tracé nazo tia eyeliner nanga na sala ki un tout petit peu rapide parce que ndé na ese mise moi stress na ki o lamba na lamba biloko ebele mais ezaki journée moko ya bien overall to passer temps moka bien na famille. Voilà, na yo obimisa sous jaune wana mwa muke parce que er na koma ko finaliser ma camion tout na mona que jaune écoute minute na bakisi yango lisusu vraiment pona ko pesa elengi na tient vraiment mascara nanga ezali million volume na somba yango na L'Oréal Paris yango na bato belé batuna ki kombo nango yango wana bini vraiment na salili makiki tellement que na mona ki twiza nanga te na teki makiki na mabo parce que boka moite nde na tient na maboko bon nayebi ke bato ebele bakoka te parce que nga na bandi osala bamakiki o ça va faire un bon bout de temps donc nakoma mwa diogo nayebi pe yo soko oza débutant ekoya vraiment donc na yo osala fond de temps na nga nakoma oboucler maquillage oyo bien nakoma obenda beauté nakomi kotaye wana nazosala eza NW45 vraiment mpona koraffiner mpona koperfectionner kobongisa kolongola baimperfection kosala transformation na minute oyo namonaka transformation déjà komi okota en plus de cela mingi musala mingi na olobela bino vraiment makambo en temps réel o nazo seza Mac Global Glow yango na tiaka on likola mabundi moi likolo azolo hein parce que ce moye beta voilà yango wana na tiaka on pesu moi likolo ya ba lèvre nanga na souci kara ya ongengisa ozoti yango bomoni ndenge ngali na lingala mato benga ngo ngali sa terre po yango soki beti boy ata yanga moka loba chérie nanga ouais on a moni vraiment esimbi na tie banana powder vraiment la première dame look na olakisa bino oyo mutu mosu azolakisa te banana powder wana ezo ya kosala nini ezo ya koéclairer memi lumière hein ememi vraiment kitoko makasi bomoni nde na bandi ose transformé na misu na bino na temps mokie nayebisa bino ndenge nini ya koblend mélanger sangisa balola yo mo opesa yango kombo parce que ntango omélange boye eza neti olambi eti otie pondu okotika mafuta likolo te mungu aswene te fo balola bilo nyonso ekota basentir vraiment ke non première dame look Tokos, hein, grande sœur nanga Philippine Mea na Lewisham, alobi nanga Adrienne Sala Karaboy po ozo sunga. Vraiment yango na osala Karaboy na olanda ba conseil na ondenge lobaki toko Saraboy toko mema vraiment masulango likolo mingi musala. Donc yango na eko clôturer ba lèvres nanga, wana aussi la crayon chocolat mikolo vraiment na zo sepela na ba couleur moko ya mbebo eza moi transparent botala vraiment ndenge esa ba lèvres nanga. En tout cas, on a besoin de la mingité. Ce que vous avez déjà vraiment na babilo moi miki tala pour na benda beauté, ce que biba technique à boy. Ça te prend pas trop. Et ça te coûte la paix maquillage à bien boy chaque jour bat boyo na et ya solo. Mais sur ça moi ba week-end ba samedi. Ozo monaki ezo pese lumina vraiment et singo na yebi ke mille waldi na osepela. Na yebi ke ba camarade na nyos ba osepela vidéo ya suki oyo eza na Chanel o soko sepeli na suki o ko raté te luka vidéo nango ba détail nyos tout suki o African Queen na yebi no ba modèle na sali suki o na nango esengo ti lelo wana na bendi ba baby hair ba suki moi ba bébé ya pété na gel parce que na linga moi nouani na benda mbundu na lakisa vraiment elongi nanga na boy ko bomba na linga vraiment na lakisa vraiment nayebi ke ntango nasala boye Marlon Sela Jessica sepela kalobi nanga Adrienne lakisa vraiment bamaman comment kongalisa elengi nayebi vraiment magali ekofo ntango azotala video oyo ezosala ye bien Teresa Shabani nayebi ke maquillage oyo ezosala o bien Magali Matondo na Londres yango makambo wana nayebisa bino chemise nanga oyo nasepeli nango parce que eza na badetail moko ya cool mingi pembe mingi moi tongenga parce qu'avec première dame look ba
transformation atala ata yo mu mune vraiment des vidéos et banda qui tala mambo ndenge comme suka. Ça veut dire que la muka na ona tongo ndeka to la mukarola tu na sopi ndeni okomi vraiment boy ezo ça les singo maquillage vraiment et me rappelle moko changement de fréquence sapate nanga na lataki yango wana ya jaune nazaki na sac nanga ya jaune jupe nanga vraiment ya jaune moi bag nanga ya jaune manzaka nanga ya jaune soko sala manzaka na naturel facilité ezaki okoki vraiment bando changer yango na ba look nuance voilà biloko olia yango yo taba mama ngai mambo yango na ifino c'est vrai nazaki busy tala degré vraiment tabeliami bon appétit na mino na ndaku vraiment nga na lingation na efeti botikaka bato base servara mingimingi botikaka taba ezala la portée ya première dame mpo ntango namonaka taba botala nde natiaki yango vraiment na sani oh non nalela taba mama ye wana mama Adrienne première dame voilà ye wana bino nso na ndako boloba mama mbote. Voilà, un grand merci à la famille, un grand merci à maman Anne, un grand merci à Chantal, vraiment batunanga na bango bangoana, bazoki sana ba conseil balobi Adrienne Manzaka nao ezalaka toujours propre, toujours naturel, keba na vie chinois, na ebisaki yo vie chinois. Vraiment vidéo est comme au chité. Merci na balandi à première dame look tout. Merci vraiment ce qu'on a na suggestion ici on a ko boss na te ko sikango lukanga na Facebook page nanga kombo nango Adrienne première dame inspiration nanga na zwa kango côté musinte bomoni na otala panzambe parce que utara panzambe bao bazoboya mitali bango. Première dame look maman a commissariat papa na kati ya ndaku avec Première dame Lou, bisous.